Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino 42e réunion ya SADC ekofungama mardi 11 janvier 2022 na Malawi wapi ba président ya ba pays membre ya SADC bazelami parmi bango président ya RDC Félix Tshisekedi. FPI bapesi version de fait na bango sous prétendu détournement ya 14 millions de dollars destiné à kotonga ba école na Kasai Kan Cameroun efongomaki wuta dimanche 9 janvier pe yango ezali kokoba ba détail ya ba élément na nyonso tout de suite na édition ya Mchalelo KNB News on ezali sango mingi ya ko présenter les bilans. Bote édition lele banzi tikato fungola yango na bozelami ya président Félix Tshisekedi na Malawi bisika wapi ya kosala déplacement wuta mokolo ya lobi mardi 11 janvier pe ya kokende ko participer lokola moko ya ba chef de l'état o bazozelama image pe commentaire. Capitale ya République du Malawi est coabritée à partir ya mardi 11 janvier 42e réunion, il y a sommet extraordinaire, il y a comité de développement de l'Afrique australe, SADC Namukuse. Réunion Angoeko Salema en présidentiel, ba chef de l'État, il y a Bamboka et Belé Afrique, Bakokuta Nakuna. Président RDC Félix Tshisekedi Pe, Azelami na qualité na ya vice-président et organisation Yango. Plusieurs sujets causés na ordre du jour, notamment évaluation ya progrès pe mandat ya mission ya SADC na Mozambique pe yambo yango esalema réunion moko extraordinaire ya comité ministériel ya organisation ya SADC et kosalema au cours ya rencontre yango bako discuter sur ordre du jour ya 42e sommet ya SADC oyo kobanda bongo mokolo ya mardi 11 pe kosila mercredi 12 janvier yango ekosala 2 jours na ouverture ya sommet yango mardi ba prévoir première étape po ekozala bongo sommet entre troïka ya ba pays contributeurs troïka ezali composé na Botswana, Namibie, République sud-africaine pe Malawi ba pays yango ezali ko assurer présidence ya organisation. Na rang ya ba pays contributeurs tokuti pe Zambie, Zimbabwe, RDC, Tanzanie, Mozambique le 12 janvier nde co-intervenir sommet proprement dit ekosalema entre ba chef d'état et ça dit prévu parallèlement na réunion troïka ba rencontre bilatérale entre ba chef d'état wap RDC pe kozala présente pe kozala beaucoup pour se représenter na ministre na bango pe ekozala représenter na ministre na ye de défense yango ekosalema pendant 2 jours bisika ba pays Afrique australe na RDC ba kosolo na makambo etali bongo développement pe sécurité ba pays d'Afrique Kinshasa et l'équipe partout. Tozonga mboka Congo wapi commission électorale nationale indépendante Seigneur Mukuse Bazwaki nouveau secrétaire exécutif national monsieur Toto Mabiku a remplacé Ressort Malonda yi azalaki bongo nommé na Denis Kadima image fait commentaire. Commission électorale nationale indépendante Seigneur Mukuse a commis na secrétaire exécutif national Yassika et Zabongo Monsieur Mabiku Totokani Toto nommé mokolo ya vendredi 7 janvier 2022 na président Yasseni Denis Kadima. Mabiku Totokani a remplacé Ronsard Malonda Oyaza Bongo, ancien candidat malheureux na poste ya président ya Seni. Na page ya Facebook na ye, Seni a présenté portrait ya Oyaza supposé kozala homme de la situation face à l'autre mission d'organisation et à préparation ya ba prochaine échéance électorale. Ba opération o esengela ki kozala vite lancée. Mabiku Totokani aza ingénieur polytechnicien spécialiste en informatique, en sciences des données, en statistique pelisusu en intelligence artificielle. Azo posséder maîtrise monnaie et système informatique, paye à ba base de données. A travailler le cadre pe expert consultant
na ba entreprise multinationale belé œuvrant dans secteur de finance ya recherche ya préparation pe prédiction électorale. Eza pe lisusu na cadre OND a gérer ba système ya technologie informatique ya projet pe ya ba ressources complexes. A détenir les sous-expertise moko avéré na préparation pe gestion ya ba projet ya ba préparation électorale cloud putting analyse pe traitement pe les sous-prédiction ya ba données utilisant na ba méthode statistique paramétrique non paramétrique régression linéaire régression logistique pe les sous ba algorithme avancé ya ba machine. Na République démocratique du Congo a travaillé mingi na ba ministère locaux la expert na ba domaine ya technologie et information pe préparation de projets. Mabiku Totokani accompagné pe a conseiller ba structure nationale non gouvernementale et belé na préparation pe analyse ya ba données pour na ko garantir ba élection libre, indépendante pe crédible na ba pays Amérique ya Nord pe Afrique. Aza réputé intègre rigoureux pe discipliné na mosala na ye d'expérience na ye pe ba compétence na ye eza ba tout majeur pour na ko aider bureau ya CENI ko garantir pe ko assurer harmonieusement ba mission ya ko offrir na République démocratique du Congo ba élection véritablement libre, indépendante, transparente pe oyo ezo respecter ba délai constitutionnel. Pour rappeler que dans le cadre du budget 2022, le gouvernement congolais a positionné déjà 500 milliards de francs congolais au 250 millions de dollars américains pour permettre à la Commission électorale nationale indépendante CENI na Mukuse amorcer l'opération à Liboso et le processus électoral. Kinshasa et l'équipe partout. Tolobia les bandeli que FPI a payé éclairage sur prétendu détournement ya 14 millions de dollars au ezalaki destiné ya kotonga ba école na kati ya Kasai nini salemi penza version ya solo yango epesami awa image pe commentaire. Na dossier ya prétendu détournement ya 14 millions au esalaki makelele mingi mikolo eleki directeur général ya FPI abimaki na silence pona kotalisa que na kati ya dossier yango décaissement moko te ya 3 millions de dollars pona ba travaux ya si complexe en exécution et salema kino moko na lelo ndenge alobaki liboso ya bapandisango DG ya fonds de promotion pour les industries FPI na Mukuse arasira que chaque complexe o ezali kotongama et kozala ouvrage ya kitoko makasi o ezala jamais réalisé na Kasai oriental ndenge arasiraki pona ye monsieur Kalenga Mukanga azali kotalisa que conseiller mon côté à président de la République a détourné mbongo et ezalaki na province ya Kasai oriental nde maître ouvrage ya makambo yango ba conseiller à président de la République bango ba selimitaki kaka na contrôle pe suivi à ba travaux locaux la programme pe samaki na président de la République démocratique du Congo ndenge atali samaki kasi ngambo na ye pe maître Georges Kapiamba abimaki na silence na ye sur dossier présumé de détournement na kati wapi Marcelin Bilomba azali bongo conseiller à chef de l'État azalaki mingi atangamaki na likambo yango coordonnateur ya ONG Akaj a dénoncé na ngambo na ye ba accusation gratuite o ezalaki bongo distribué na ba médias ebele contre monsieur Marcelin Bilomba. Georges Kapiamba a exprimé bongo solidarité na ye kotalisa ba accusation gratuite wapi monsieur Marcelin Bilomba azalaki bongo cité lokola moko ya bato ba détournaki mbongo préoccupé na tournure au dossier yango ezui maître Georges Kapiamba a invité ba professionnel de médias ba traitaka information avec objectivité na koyokaka ba son de cloche nyonso pe kozwaka ba précaution nécessaire pour la éviter ko porter atteinte na droit d'honneur tope na dignité ya bato mosusu na kombo ya liberté d'information. Tobo sanateko kaka na likambo yango conseiller à chef de l'État Marcelin Bilomba azalaki bongo suspendu na ba fonction na ye na hiérarchie à parti na ye Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi wapi bisika batelemelaki ye na likambo etali détournement pe ba réponse oyo apesaki bango ata kwasengaki bolimbisi kasi pour la préserver image ya fait docteur Etienne Tshisekedi hiérarchie à parti ba décida ki ko suspendre et
kozelaka bongo aboutissement ya banquête sur dossier yango kasi koyeba ke lelo FPI est fourni ba explication sur dossier yango tokoyeba nini kosalema na nsima kasi nyonso wana justice nde ekopesa vraie version de fait mpona koyeba nini esalemaki réellement nani adetournaki to pe te mbongo misolo ya l'État. Affaire yango etikali ya suivre Kinshasa eleki partout. Séjour ya chef de l'État na Grand Kassai ezo continuer kolobisa lelo population kinoise ne ba interprétaki maloba ya chef de l'État bisika wapi asengaki na population bazala passion poye aye koboma mboka te ayepe kobiye yango te kasi ayende kotonga po azali neloko ya kobebisa te po mboka esi ekufa kala ndenge alobaki kasi population ezwaki maloba wana ndenge nini baza awa na micro ya Peggy Irunga. Bon, koyoka to komona eloko esalingaka pasi mpo nga natalaki yango te nazoyoka nde bato bazoloba me soki nga moko natala yango ndenge nga na regrete oyo ndenge nayoka me comme natalaki te nazotrouve yango normal papa soki tobandolandaka bareseau sociaux seke ata mbwa oyo tomonaka mbwa batie mutu ya mutu seke eza ya solo to biloko wana eza biloko ya lokuta nazondima yango te melo nga na regrete biso bacongolais tolingo développe ata likambo oyo eza bien melingo développe yango so chef de l'état alobaki yango selo baréalité mpe akende okuta kote akendaki alobi na ndenge mabe te alors inutile ke biso tobanda kodéveloppe yango bona boye te mais atake mwana kini atake congolais tokroit toujours ke no bolamu ezali bolamu eza nango vrai mutu aloba oyo azomona fo mutu azobomba oyo azomona mais toti kodéveloppe na ndenge ya boye na boye ceci cela eza na ntina te boli koluka badéveloppement na kati na baconclusion eza na sensi te alobe na sensi ya mabe te na sensi normal en tout cas so tolandi yango bien asel discours ne eza nango bien quand même mpe ateleski aza na volonté atamboli partout po ye baréalité akepa amoni baréalité amabe alobi eza te amoni baréalité donc amoni baréalité tozala toujours l'espoir ke non quand tozokota na deuxième mandat bolamu kozala même avant tosisa mandat oyo bolamu ekosala nini tokosatanda toujours na malamu bongo akuta budget moko ezali mal important te mais minute oyo budget 5 mois emati quand même azotravaille azobundabunda tobondela nzambe asala ye ngolu apesi bamakasi de façon que peuple congolais se retrouve pasi eyaka mpe esilaka nango ozomona pasi eyaka esilaka eza te kaka mbamo bolamu non vrai eloko efo mona nano pasi apo omona bolamu nango après bacongolais batika biloba loba bawana tu wana eza bato oyo baza contre chef de l'état bango nde bazoba n'importe quoi mais babake baza na eloko te zéro te mwana mboka omoni papa ya mwana nyonso ata faiblesse eza na libota ata makambo eza na libota akoki kolakisa faiblesse na ye deva bana te mais tozocomprendre te chef de l'état na biso alelaka mingi deva bana non ce n'est pas un attitude d'un responsable mboka ekufa na campagne ayebisa ye biso ke soki bopesi ngai de mandat budget na ngai ekokóma na 85 milliards mais sikoyo topesi mandat ya liboso budget na ye ekomi combien parce que premier mandat soki tosali 85 milliards divisé par 2 c'est à peu près 42 milliards est-ce qu'à atteindre ata 10 milliards jamais c'est faux papa Kabila basa remise et reprise na Kabila Kabange président ya Moyibi wana kenda otofingaka na biso na ye tango toza na opposition atikelaka ye 1,5 milliard na caisse ya l'état mais Kabila le père aya a remplacé a chassé Mobutu akuta na caisse ya l'état rien mais avec appui na ye moko alelate atongi marché à liberté na 3 ans asphalté atie béton na triomphal abundi pe bitumba atika kolela et puis asenga aide te mais tozokamwa ye azolela mbongo oyo asali na ba voyage na ye akosala quelque chose te mbongo oyo babangambo itango ye azokota na pouvoir ayebaki te ke Congo eza libulu profonde alobi lelo ayebaki te ba promettre biso budget ya 85 milliards par quel mécanisme libulu ezate yende moto aye ko timola libulu yende moto timola libulu parce que libulu nini ya kuti
makambo to ezali assemblée provinciale hier ils ont fonctionné suite na ye ba député bazaki impayé pendant combien d'années 3 ans na ye après ba député provinciaux combien na ba assemblée wana discours wana ezali nde ye moko amikwei na mutambu propagande e baby ayebi politique ite atika aza faire ça l'affaire na ye c'est tout azwi mbongo ça l'affaire atika bato baby politique yo so mona Hollande asalaki babiloko wana promettre na population française tanga moni ke atteindre objectif nango te asenini alongwe soki tozaki na pays moko omoni pays oyo toza na démocratie te toza na processus ya démocratisation soki tozaki na pays moko démocratique bange ba limoger ye hein c'est haute trahison. Bon, mais ça, il y a déjà spaghetti, roni, pe macaroni, roni, et autres comme partout, et ça a prix abordable pour ça, produit à Beltesco. Bayeli susu bango banani société Beltesco toujours nenge amesana ko sunga population congolaise sikoyo ayeli bino eloko ya motuya tunanga yinini ezali bongo spaghetti roni oyo bozali komona ndenge bazali ko présenter biso yango awa ezali produit moko kitoko makasi okoki kolia yango na biloko nyonso oyo olingi Thomson soso viande ya lolenge nyonso tope madesu oyo na Kinshasa tobengaka madeblo oza mobimba bana mikolo tout le monde akozala d'accord na spaghetti oyo roni esengeli koyeba ke pâte alimentaire oyo esalemi na semoule de blé ezali na elengi pe guna ndenge ya kosakana te kasi babosani bino te baye nyonso oyo pe baza batu ya ba nostalgie balela ba macaroni Beltesco acheli bino pe lisusu macaroni roni yango pe lisusu ndenge moko gu ya ndenge ya kosakana te elamba makaka ndenge moko mwama ya muke ya moto etoki oche yango na kati quelques minutes après ebeli bana ya classe ba papa na tongo va bakende musala yo pe mama soko ngo kende marché okoki ko beta yango repas moko ya 5 minutes esangisi libota mobimba pe bozali calé na journée bokoya kolia kaka na pokwa vérifiez toujours logo ya Beltesco tango ozali kosomba po ba mwifi na Kinshasa bazali ebele po yango de ezali ba produit ya qualité supérieure oyo Beltesco a chelibino na marché to offrir bino produit kitoko o babengi spaghetti roni ezali pâte alimentaire à la semoule de blé pâte alimentaire à la semoule de blé oyo ezali kaka spaghetti roni oyo esengeli kolesama na mabota na biso maman responsable papa responsable ba étudiant ba coopérant spaghetti ezali kaka moko ezali spaghetti roni oyo ezali la qualité supérieure oyo spaghetti oyo baleka ngo partout tozali na produit mususu babengi ya kitoko makasi babengi macaroni ya Beltesco en tout cas ngala benga ngo kaka ezala l'habitude ya consommation na bino mikolo nyonso ya kolia macaroni roni na spaghetti roni po ezali biloko oyo ezali kotonga nzoto ezali kopesa biso nzoto makasi po toyeba ko vivre longtemps na mokili ezali cadeau signé Beltesco mwana mama yebela pona kolia biloko ya qualité il faut toujours Beltesco po yende akanga Kinshasa République démocratique du Congo mobimba uta batango ebele autre bakité Tolobi Kinshasa et l'équipe partout. Toujours imité mais jamais égalé. KLB News, première chaîne d'actualité, on continue. Kasinalinga la Aratopé Sarabino. Toujours d'informations et à solo na ba source et allez sur awa to proposer bino ba émission et ça déjà en ligne na chaîne YouTube na biso émission kindoki politique pe bitambola kasi bobo sanate ko visiter ko s'abonner kasi na suka la nyonso partager ba vidéo po esala kitoko. Bon, du point de vue personnel, je ne dirais pas que... Collectif, nous parlons Congo. Nous parlons Congo. Nous parlons du Congo, mais quand eux qui sont à l'Union sacrée ou l'Union sacrée, qui disent que non, nous n'avons pas pu réaliser nos œuvres parce qu'on était en coalition FCC Cash, moi je dirais que non, c'est faux, archi faux. Quand on veut, comme dit un adage, quand on veut nouer son chien, on l'acquise des rages. Mais le problème est que Kabila, dans ce pays, il a géré ce pays pour sa première fois avec un gouvernement de 1+4. Est-ce que Kabila dit que non, ou ses collaborateurs ont dit que non, nous n'avons pas pu bien gérer pendant tel temps jusqu'à tel temps parce qu'on était dans un gouvernement de 1+4? Non. Et
Et aujourd'hui, s'il veut maintenant se lamenter pour dire que non, si on n'était pas en mesure de réaliser certains projets parce que nous étions coincés par la coalition FCC Cash, là, ce n'est pas d'argument. Donc, c'est qui veut nous démontrer qu'ils n'étaient pas préparés pour gérer ces pays. Par là, nous, la jeunesse congolaise, nous avons pu comprendre que non, l'UDPS en soi n'a jamais envisionné comment gérer la chose publique, mais ils ont toujours envisionné comment travailler la chose publique. C'est la raison pour laquelle les lotomoni, bazana au sommet de l'État, bakoki kosala elo côté. Balobi coalition FCC KHND empêcha qui bango yango to sala union secrète pour que d'autres ça travaille malam. Mais après avoir kosala union secrète 2 à 3 mois yango basali union secrète et apporter les bisonines. Bango ndi ba vivre ba sucre ya union secrète na bango et nous la jeunesse congolaise en général et la communauté congolaise tout entière, nous citoyens, de vivre ba mabe to biki ba maladie parce que l'environnement na biso eza santé to biki ba te fêter à nouvel an te fêter malamte parce que ba coincé mboka na mbidje o ezalaki na mboka eza lisusu te to komi koyoka kaka 14 millions ekendaki boye et 24 millions zongaki boye 57 millions zongaki boye et européen nani faute Kabila pesa mutu faute ni ses collaborateurs pesa mutu faute te ba simaka que non nous avons géré pendant 18 ans et nous avons pu faire telle chose mais Kabila avait la majorité et on entra l'actuel président de la République Azaï qui n'a majorité il fallait à ça la bacor ndenge kendela qui plutôt ndenge makambo etambola kana na système na biso ya semi présidentiel. Madame la journaliste, quand nous, au Congo, nous parlons du système semi-présidentiel, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous avons la lettre, nous avons l'esprit de la lettre. Ce que nous devons connaître, c'est quoi? Et que le régime semi-parlementaire en République démocratique du Congo a été conçu juste pour couvrir les bêtises, pour couvrir, cajorer les habits du président de la République au détriment du Premier ministre. C'est-à-dire, président de la République Ndazawana ata sali bamabe ata sali nini muto azala redevable liboso parlement c'est le premier ministre. Mais parce que c'est lui qui exécute. Non, oui, c'est lui qui exécute mais au détriment pour le bonheur des autres. Mais au détriment yayi. Mais azana autrement c'était parce que il a une autorité supérieure qui est le président de la République. Donc, le président et s'ils n'ont pas la même vision de choses. Mais qu'est-ce qui va se passer? Mais quand vous, le subalterne, vis-à-vis à votre chef, à votre supérieur, vous n'avez pas de même vision avec lui, qu'est-ce que vous allez faire? Le chef va vous débarrasser auprès de lui. Ce qui premier ministre, Lelo, a estimé que non, idée au Mokonzambo Kazako Yanango, eza contre Bagre Nangai, donc, na Lukana s'échapper na yango. Automatiquement, le président de la République, en tant que garant de la nation, na Lolenge Kani, Mibeko, Likondi, Amboka, et Kani, à saisir Parlement, le Premier ministre, le Premier ministre Yassika, na Lolenge Omibeko, Yamboka, Nabise Lobby. Donc, le Premier ministre a choisi de acquérir malamu pe mabe mais plus na mboka na biso mona ki ba président sala ka mabe et premier ministre azana pona kwa acquérir pona kwa signer donc pour la mboka etamboli bien te mboka etamboli bien te nyoso ana exam faute ya président de la République parce que c'est lui qui est le garant des bons fonctionnements des institutions de la République démocratique du Congo. Ce qui lelo o biso ba jeune tozana placé na kati ya société, c'est parce que nous avons un chef qui ne réfléchit pas sur la jeunesse congolaise. Par exemple, lelo otomoni bato yo ba travailler ki na mboko ko banda Mobutu kino lelo ba ye ba moni ke non régime changé mutasika koti na pouvoir ba longwe na ka o ya pouvoir bazaki ba koki opposition te ba koki résistance te ba ki ko landa sur sika union secrète zali ko se souper lolenge kani bible lobi ke non Jésus la ka ki bana ezali ba ko ndeko sika miel na le ezali ko tanga nde ba patele sika miel na le ezali ko tanga ezali na kati union secrète nde ba kei po ba luka ba souper secret wana ba yoka ezali. Mais au Congo on dit souvent que la politique est dynamique et là on va peki si mututa lo la ka ke na comme c'est ça que je vais citer. Mabe oyo moni ezali mabe ezake biso ba jeune o tozali na vision ya développement ya communauté na biso jeune et tozana vision ya ko faire développer mboka na biso Congo parce que tozana mboka msosi ta pas Congo nazana vision te na visionnaire ta mukolo moko te na kende ko fulekisa tant na mboka ba pa ndenge ba o bazaka na mura mboka te ba kenda ko lekisa na mboka ba pa ya nazaka na mboka kaka oui nazaka na mboka o Congo
bango bato wana balongwe lelo o na pouvoir ba travailler ko bana Mobutu Kabila ti lelo ba yeli lisusu na union secret basi pe pona nini pona biso ba jeune toyeba ko se développer te ko s'épanouir te na ba idée na biso toyeba ko exposer yango te. Motuna leleza par rapport à la sécurité à téléphone, est-ce que c'est normal que moi si alibala tia mot de passe topé schéma oyo mobile na ebité na téléphone, est-ce que moi si alibala akoyo kozana code topé schéma moko mobile ebité lelo to kitaki na terrain boyo kanenge population en ville pour ça Kinshasa baloba ki na micro ya Peggy ilunga pe merveille momende. Moi si na mobile tongo basala ka union de mariage to peton basanga na kanda kumoko bakoma kelo kumoko kasi po bolingo etambola malamu esenga ka fidélité, considération, respect kasi transparence pe na libala ezalaka motu ya makasi. Moi si na mobile bakoki ko bomba na ba secrétaire kasi to mona kana mabala mingi o komona telefone ya mobile ezala kola nzungu nganga. Moi si asimbaka te téléphone pe ya moi si atia ba code mobile asimbaka te soki asengi téléphone wana il faut bitumbe bima et dinaka confiance na kati ya libala ata mabe eza nango te kasi makanisi ya moko na moko ko kina place ya mabe boma mabale ebele yango biso magazine KNB News to kitaki micro na terrain puis to tuna kina bakinoa yango biso magazine KNB News to tuna kina bakinoa soki eza normal que moi si ya libala atia code na téléphone na ye. Et wana ko simba te moi si libala za na code mobile na ye bate bon eza libala te moi si libala ko kana nango te so alinga tia code na téléphone il faut tuna mobile na ye mais ye moko penza simba te non eza nécessaire te akozana code na téléphone na sens nini ekozala malamu te eza nécessaire te penza donc na vrai mobeko lokola biso ba Congo eza nango nécessaire te. Code eza na ndenge mibale na ko tia code tamusubi fina bana bayeba ndenge nini te bakoki ko sakana na téléphone nde na check code mais pour pénaliser mobile nanga soit c'est yamba téléphone nanga te bien mona téléphone te pour yeba otia te wana ko saila ngote na ko tia code po na bana ba dérangement bana wana nde na ko tia net ngai boy mobile oya ngai alinga te na yamba téléphone na mais ngai téléphone nanga ezaka disponible so na lobi yamba oyo kaye moka zo boya alobi te po ayebi nini nazana na problème te na téléphone wana basi mingi o bazotia ba code ko bomba téléphone po ayebi azo sala ba agenda na yango tiaka code tuka tala mabale komi pasi papa mabale komi pasi baso ba osala ndenge wana fo batika basi misu bazali bada ba okay na ba prière mangeye po bazwa tali bala ba vande sika ovanda ozomona mais misusu bazawana azwi libala yango azo ba ndenge nini te akoyi ko vandisa libala na azo perdre libala oyo ka moi si wana azwaki asaleli ekisi nde ba makambo yango na ba code téléphone ba respect zate ba makambo moko boye ba téléphone nga pona nini boye na boye yo za problème te ba oyamba téléphone no te pona nini ya wana pesi basi wana ba longola bizaleli wana bana na biso oyo bazana mabala surtout mobali abala yo a honorer yo a pesi musolonyo so baboti basengaki azwi yo acheo pete na musapi seke ozana valeur na mobali na yo soki mobali azomona ke code wana yo zo sepela mobile na yaye ba makambo na yo il faut longola code wana tika téléphone na yo polele mobile soka na droit ya kotanga ba message na yo akotanga soka na mobile nini besoin a mona ba secret na yo na téléphone akomona yango pete mwasi moko mobile moko kotia code ou pas yango dezo la kisa fidèle ou fidélité te alors code ekoki kozala kati ya téléphone mwasi soki auta na faye na ye basage autina faye na éducation na famille na ye soki azalaki na mobulu akomi na libala na ye akotika mobulu te akonya toujours na mobulu alors moi si azako se respecter je pense pas akokotia code na kati mais moi si ya médecin na nzela ya mobulu akoluka ba système belé akosala toujours pour que na nzela na ye na absence mbali na ye alors le seul base ezali uta tango tozali kokola sabana na biso na kati ya faye na biso okoyeba mwana azalutambola ndenge nini alors mwana soki olakisaki na nzela mabe ata akei na ndako ya libala akozala belo lenge moko akobatre mobali okomona lokwaki bozalaka malamu alors que na kati ya mozindo na ye
misala ekozala malamu te okama faya wana ekozala kopamba mate kotia code na telefone eza mabe te mpo eza kosécurize telefone kasi ekomaka mabe na couple soki mwasi to mobali azolinga te moko ayeba code oyo atie na telefone na ye ekomaka suspect mpo sekre na libala ezalaka te eza obligatoire ke mobali ayeba code ya mwasi na ye kasi eza mpe malamu mwasi ayeba code ya mobali na ye mpo na kogarde confiance mpe kokolisa yango. Kinshasa eleki partout. Tika tout succès d'Ichelon na sport. Tolobaki on est bandelique depuis lobby dimanche 9 janvier 2022 na Cameroun Coupe d'Afrique des Nations et Fongamaki Pemoko ya artiste musicien congolais a participé qui na ouverture ango o agrémentaki ango et salaki kitoko fali pupa honoraki image ya Congo malgré que ba congolais bango moko bazali na kati ya compétition te et salaki kitoko makasi. Et ça qui édition le 10 janvier 2022 on a ça qui ne s'est mini à représenter les mino merci une équipe technique et rédactionnelle et ça qui mon ça qui toko na sima caméra tout ça qui na Peggy Ilunga Régé sima qui na Timothée Kaembe réalisation et ça qui en attend cette édition et Kumbama qui na merveille Mubende toujours na coordination et grand lieu à communication Jimu Kinti Manga Musala et Zali Kokoba malgré distance awa biso Musala et zali ko sale mangala bino kutani prochainement on a souci mon quoi ko servir bino nene tout ça la bino mosala d'une manière très très professionnelle kastika na pesa bino bon début de semaine na mabota na bino pekinya bo mera bisika bosali magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no